il faut tous à la prudent, tous à la vraiment prudent. Donc tout le monde qui est dans le livre notable à Katanga, c'est difficile de condamner l'attaque. Il y a maï. Pourquoi? Nanya yebite que Joseph Kabila aza sima Gédéon Kyungu. Naba ADF Nalu, naba Kodeko, yende fournisseur oyo apesaka bango munduki. Yende fournisseur oyo soutenaka bango pour la créer ba mibulu. Donc retour au calme à Lubumbashi. Merci la FARDC na ndenge ba Tchekimia. Donc il faut qu'on amène banquette moko. Qu'on mène banquette moko déterminée. Il y a responsabilité na service, il y a renseignement pour la koyeba. D'abord, kolukana nous Gédéon Kyungu. Nenga kima fari, il faut qu'on la te, faut kolukana ndenge tout. Faut ba kangaye. Faut ba kanga Gédéon Kyungu, faut ba kanga John Numbi. Et ça la obligation faut kanga Batouana. Donc, président Félix, il faut to fungola misu. Donc ba Gédéon Kyungu wana. Il faut qu'on kanga bango. Ba John Numbi, il faut qu'on kanga bango. C'est au kangi Batouana, no abisika no mwe quand même. Et vous en avez moins ndenge moko. Donc, bino ba notable Katangé, boboyi bakanga Gédéon Kyungu. Oyo azo boma bakatakatanga mususu bazo protéger. Assassin nzoka bazalaki na Bakatangé belé na prison. Mukolo moko te basenga liberté na bango. Basenga kité pourquoi? Donc vraiment peuple congolais photos à lekenge. Province wana ya Katanga to fungola misu. Eza province moko eza ba réalité ebelé. Bande kolanga fo fungola misu na province wana ya Katanga. Eza province ko eza ba réalité belé. Richesse belé à Congo ezala kuna fo fungola misu. Surtout fungoli misu tete aux en danger. Là ko belé la service à renseignement armée na biso ba congolais ba kufi mingi. Service à renseignement faut que tu paquet na monde bambongo ba budget ba service à renseignement et l'équipe coûte ba budget ba service à renseignement bamboka mususu et l'équipe coûte ba budget bamboka mususu parce que bamboka o toza na ndenge bandibu bakana kayango soki bazaki na service à renseignement te me bamboka o esekufa ba déjoua ba makambo ebele donc ba makambo ebele kana mai ko sa minene loke souvent ngeza ba service à renseignement bataka batama boma misuna banzelo kanza clochard mazamu ta renseignement batdo basala makambo ebele na bamboka au service à renseignement et tamboka eza nango même na ba est wana il faut service à renseignement moya makasi ya ba vrai congolais ba nationaliste ata toza na tester ya koyeba état d'âme ya mutute ata to na tester ya koyeba mutema mutute mais au moins quand même ce service à renseignement moko ezali bazali bien équipé bafuta makabien makambo tout bien ezala bien ba makambo ezala bien avant de jouer ceux qui ezali bongo te alors tola lisa ba soda na ba balabala ko sala na sacrifice pendant la bambula oyo kutia ba soda na ba coin moko stratégique net mona ba période ba 2006 na on se rappeler tout dans l'aéroport na Hydro na nini na Angleterre na Londres au monde ba ba soda partout na ba aéroport na ba New York na ba Washington na ba Boston na ba Paris partout na ba aéroport au senti ba soda ba telemi bazo même na ba centre ville na biso na ba soda pour la nini ba yebité ba mona ki ba scène ebele salami ba obligé ba tia ba soda na ba coin stratégique ebele pour na ko épargner population na ba danger do ba secteur lokola ba Katanga wana soki renseignement ba ndenge to ali na biki mukonza charge za ya makasi mais makoki vraiment na nezalité donc o taba soda na ba coin stratégique ebele pour la protéger population tala jeune wana lelo ndeko wana kufi atiki 3 bana ba vivre ndenge nini bon mouvement makasi yango tozana tout intérêt bato tout baza menace pour la nation lokola ba John Numbi lokola ba Gédéon Kyungu faut bakangama so yo notable telemi obiso ba notable bakanga bango to mona na France to mati avion bali ba refoulé congolais to africain mususu ba africain baza na 4 avion baza ko tsala ba menace d'être ko wolola ba soda
bakanga batu misusu eza mboka na biso bino biso to refoulé mutu bino bozo boya. C'est la même chose, loi fait à la dure. Cela veut dire so ba yo notable ko sala émission ko voilà ndeto ali awa biso ba notable beto boy bakanga mutu boy. Le butu ba ina banda ko bakangi bino. Mboka fait tambola na lubongo. Comment biso to za na république ya protection ya assassin. Kabila sénateur assassin. Sénateur assassin na mboka ni. Na mboka ni to za na sénateur assassin. Soyons réalistes, peuple congolais. Bisika tozali to fungula miso. Donc, tout on a choisi quoi. Tout on a choisi. Pardon. Pardon ici. Donc, tout on a choisi. Ya kolandela makambo tout. Ndenge esengeli. Donc, Moïse Katumbi na nzela ya Olivier Kamitato alobi ke banda président Félix azwi bokonzi justice échangée démocratie ezokende bien basalue yango bobiso tokoyoka bango ndenge balobaka chaque jour mais toyebi ki Moïse Katumbi tozalaki na ye awa tokanisaki ke ba Moïse Katumbi baye rassemblement pona to dégager Kabila mais Moïse Katumbi akomaki charge pona biso. Comme koluka neni a déstabiliser biso kobenga bakabuya na Kinshasa ba corrompre yo kobenga batu kolesa IDPS tu ko comprendre ka yaki na misala ya mabe na IDPS. Donc ça veut dire yaki na face neti ke Félix frère nanga nous en est le kuta état de droit et sa sélectivité dans les alliés pour na congolais nyonso et poni elongité riche ou pauvreté pour na congolais tout ceux qui azalaki na raison na justice épicier gloire à Dieu. Mais na ndenge ya côté na biso toyebi kaza honnêteté totali ndenge makambo tambolaki totamboli ndenge ezalaki awa donc ya zalaki na président Félix a expliqué que pour na Congo biso pe pour na Congo donc soyons réalistes toyebi ki wanto ya liba flatterie donc roko na moté toyebi bango tozalaki na bango awa na rassemblement na idée que tozosala pour na ko construire pour la koluka ko benga na Kabila. Nous avons bango baye pona ko benga na président Félix baye pona ko botola bénédiction président Félix baye pona ko zwa ke place à président Félix bacha yango muto azo mérité te soki toke élection to soki candidat unique abimi pour la bango face à la kaka 2 ans pour yena Jean-Pierre Bemba bazonga na nini bakosa ki kote to koma ki tolobaki candidat unique biso tout o chai maboko bango bataki Martin Fayulu maboko na idée que bango fo bazonga na procédure. On va jouer la processus. Donc cela veut dire ce qui Martin Fayulu a réussi comme président 2 ans, il faut pas jouer l'élection. T'as la idéologie là-bas. Donc tu es dit bango bien, le coutane ils ont sauté. Donc n'y a pas qui kolobake bravo na FARDC bakatakatanga ezali milice ya Gédéon Kyungu oyo babomaka bato na Lubumbashi babomi mutu lelo na 2h du matin babomi batie mobulu. Donc bosala toya kosenga na ba peuple bosala lokola bakasayen bala peuple moko ya osakana te tomoni awa Bruno Tshibala komi premier ministre tomoni ata place moko ta komi na Kasai na de Kasai o ba misusu ba tayi ba bi non to ali awa to kufa banzala toza na classe te toza na mai te tozo bundana mais to ko soutenir Bruno Tshibala te po te bikaza traître o nga na za Sami Badibanga to kala ko mona te bazo soutenir do baza peuple moko mystique ndenge basala ki na Sankou bayebisi Lambert Mende balobi na ye tozalaki na yo awa pendant 18 ans osaleli biso rien lelo ya kozwa ba voix na biso babenga na ye balinga te. Donc soyons réalistes comme gouverneur awate ndenge ba dimina F Bazaiba na pas la ba na chopo na basoko azo soki deux voix soki voix moko za gouverneur kuna peuple congolais to landa ba exemple ya bien to za la bazoba te lokola batu mususu bazana est caméra ibi caméra bomi caméra sali ba désordre belé ale biso loto soutenir ye mais yazo ki moko pona mwasi na ye na bandeko na ye non peuple congolais ngana lingaka yo caméra mais yo kama tozwi 30 mitu ya ngombe ko pesa James Kabarebe alia tongombe na ye comme belé
akoma na mbongo pona ba financaka ba rébellion pona ko boma biso yo muto za congolais de père de moko ko kene ko pesa atana tanga ba Hitler atana ba tanga pour la première fois dans l'histoire de la planète directeur et chef de l'état et Congo a ba problème na Rwanda ata Rwanda zo annoncer ngo boité tout le monde a yebi mais yo kende ko pesa 30 mitu ya ngombe et pour comme ko tchola on dit que chef de l'état au sepelaté parce que au bengisa qui était vraiment alenga za mutabukavu na ye ko loba kezali ya solo ya acharnement quel acharnement donc yango wana ndenge to mona ke Emmanuel Shadari donc ça veut dire toza ba milice ya Gédéon Kyungu toza ba milice ya Bundu dia Congo toza na milice ya Vital Kamerhe toza na milice ya Kabila tomona ki ba beret rouge awa ba beret vert awa eza milice mutako contredinga zate tomona ki Shadari awa bakangi basambisa Albert Yuma Shadari le biso ki Albert Yuma zui problème to paralyser Congo eza milice ya o paralyser Congo en tant que qui avec quelle audace na ndenge na neti na ndenge nini donc peuple congolais photo fungwama donc il faut to fungwama donc to senga biso tout aux lokola ba agent service à renseignement ndenge bampaka to bakoko ya mindele basalaka awa na poto so moni bango bafandi na ba fenêtre monde mouvement babengi mbila yo tuna mbila ye ya nini éviter koko mo na fenêtre otala mouvement na yo toi surveiller à avenir donc bisika tozali toza biso tous ma présent Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide c'est notre président oza na souci na biso donc tellement bisika ozali kokota na ba buzoba ya ba ya mbuyema te ya batu oyo bazokende kota na ba mbuyema tomona ki awa bango eza neti biso tobenga na ambassadeur ya Rwanda baza na position ya faiblesse siko position ya faiblesse eza nini position ya faiblesse ali que Belgique andimi ko aider biso ba congolais ko sala recensement bango siko bazo sala tout babimisa mubulu po makambo wana ebeba po bayebi ke problème oyo biso toza nango na este eza bango donc bango bato bayebi ke balingi makamba ba recensement wana te mokili mobimba emonaki ndenge Azarias Ruberwa ndenge welelaki makambo ya recensement oyo ezalaki na compétence na yete nyonso pona nini pona ke bayebi makambo nini oyo bango basala na este to makambo nini oyo bango bazalaka nango na este ya bafichier oyo bavimbisa bamboka ebele ya koboma bakongolais pona balkanisation pe kobimisa richesse na biso butu moi kopie mboka ndenge ya somo. Alors bango bazoluka kaka esika moko pona makambo wana ebeba biso il faut to kende autrement biso il faut to contourner makambo na bango tout wana autrement elingi koloba soki tango biso to ko frapper tozala na mesure ya kosilisa ngombala moko na lina loba boy makambo biso to nango na Congo to koyi ko sala kate par rapport ya émotion moni na este moni photo sala boy to bida to na problème mais photo keneka na nzela na te po banguna baza ebele na entourage na pembe na biso bazolinga to ke na désordre mais biso il faut to kende autrement biso il faut to contourner makambo na bango tout wana autrement elingi koloba soki tango biso to ko frapper tozala na mesure ya kosilisa ngombala moko. Donc c'est ça. Donc bisika tozali congolais zala ekenge kobengana ambassadeur wana na lobi teke atikala na Congo elakisi teke président Félix aza complice to auteur ya pasi nyonso ya ba congolais na este kobengana ambassadeur rwandais elakisi teke ekosilisa bapasi nyonso oyo biso ba congolais to vivra pona ba rwandais na este to soki to bengani ye ekosekwisa bibembe nyonso ya ba congolais oyo bakufa na este oyo ba rwandais baboma landanga bien congolais mais
Mais nous devons aller les engloutir parce que ici, batu ya FCC, bazo take, batu ya Fayulu, batu nyonso wana bazo luka esika nini mbe bato faute moko. Ezali po babimisa mubulu peuple congolais boyebi bien que Fayulu na Mozito bapometaki ke bakosala ba marche na ndenge nyonso pona koluka pona kobebisa kotia instabilité ba investisseur bayate. Je crois mukako wanga na yate ya munoko bogisi te mtelobi me bango mbalobaki na mutomona te mboka na bino ata na ba France na ba Belgique na ba États-Unis bazala ba problème. Dernièrement ba démocrate banga ba destituer Donald Trump. Tout cas koyoka te ke tozo sala tout ke ba investisseur ba na États-Unis te. Non. To bebisa relation États-Unis na mboka boy po biso ngai Hillary Clinton balobi ke élection na biso na Bush eza na mbuyema na Trump eza na mbuyema na ntomona te. Biso tozo sala netike biso peuple con biso famille politique to président Félix tozo sala netike ba attaque na bango nyonso tozo mona netité eza neti boxer moko bakangi na kwe moko ring bazo bete ba coup bazo enchaîner ba coup yazaka akobare bazo beta tozo mona te biso tozo sala contre offensive mususu contre offensive wana nde mukolo toko attaquer monguna nyonso azana mboka akokima mbala moko. Donc ça veut dire bazo attaquer wana koto bataquer FCC attaquer Fayulu na Mozito bataquer koto kuna banani bemba attaquer koto kuna église catholique attaquer surtout lokola boxer bombelo ngazo kima bakumu so do tango bachangi mais mukolo toko attaquer na offensive toko sala kumoko munguna nyonso azana konga okima ezala zali Rwandais ezala zali Ougandais. Donc on est allé clair. Mais pour l'instant, tozana kobongama, to kobongisa na diplomatie. Ce qui est simité, to matato kita, il faut kaka to réagir, to ko supporter, to ko talaboe ti wapi. Kasi to yebi biso nyonso ke côté kuna ezali po côté kuna ezali polele ba Rwandais ou ba Ougandais baza kokota ndenge balingi par rapport ya système. Monesco azawana fungolela bango ba porte bakota ndenge balingi, Kabila fungolela bango ba porte bakota ndenge balingi, Jean-Pierre Bemba yana bango ba Ougandais comme Adef Nalu basala ndenge balingi. Tout le monde a qui témoignage na période ya campagne président Félix Azoloba ba soda ba bana ko accompagner bango ba FSI bango ke neto komi abiso to na droit ko sécuriser binoti awa côté kuna to komate. Donc il y a un secteur moso bokomi a bon mise en charge bino moko. Et puis to lukate ke to bandi li sous front, donc tozana front moko na intérieur oyo tozana ngo pe batu misusu ba fungola front moko li sous na extérieur. Bitumba oyo bazo benga ngo guerre asymétrie donc batu misusu bazo bombama soki penza le Rwanda ou Ouganda ba décider ba bombama te ba bima pa na misu na soto kene na guerre. Donc tozana mwa mubulu moko sa tozala biso tozobunda biso oyo pouvoir ya peuple oyo lelo siko ya président Félix siko avec beaucoup de banguna bazana mboka tozobunda na Rwanda tozobunda na Uganda bango si bafandi sa système bazala makambo ebele mais Congo azala contre état azala bambargo o bachela ezanga mituna makolo. Donc cela veut dire tobunda na bato esi babongama yango moni que pour l'instant tozana nanu kobongama côté ya diplomatie. Donc tozala ekenge nata oyo ekozala mobulu oyo ba attaque biso oyo kuna attaque biso ba attaque biso toke na guerre ngo bolimbisi ba ko affaiblir biso quelque part. Donc biso tokoki kosala bongo te totika nanu kolandela ngo tozala nanu kolandela ngo na diplomatie. Tala nanu Allemagne aza premier pays puissant na Union Européenne ezali mais na uti kotala wakala te
na buta kotala kalatina mon ba soda américain moko faut balongo allemand bazonga to molaka même na makambu na guerre ya golf ya 90 18 ans pour ba soda américain bazali na Irak bazonga msuku kilo na bazongité donc makamba bamboka ba problème toza na moza kaka bisoté na lobité que toza même problème na Allemagne na lobité to même problème na Irak mais ça ba problème politique cela veut dire ba point politique basolola ngo na ndengo biso to okendele. Donc Belgique andimi kozongisa na suki na nwana tango bazolo ba makambu ya yenela mona ibandeko na biso mususu bazala balobi di ambassade ambassade ya Rwanda ekwei na Paris baye badmisi ba drapeau batumbi ba drapeau ba Rwanda banda ba fo idéologie wana iba makambo ya kuluka komitombola netike boza ba vrai combattant combat eza na Kinshasa mutu moko taza empêcher au Kinshasa so boza mibali boko no bunda na Kinshasa boti kokosa ba congolais na ba grimace ezanga tina kebino bokwesi nini na 2017 Paul Kagame ya awa na Belgique ya pe na France babolimbisi babenga ba combattant babenga ba résistant babenga pareko tuti power honoré Ngwanda assassin criminel oya lobaki yemka mema Museveni et pas Mobutu babenga ba combattant tout bazala awa na Europe mutu aya azala te mutu moko ya te babenga bokechu oneni bokechu mais Paul Kagame a photo ya biote nga mwena komeza te mwasi nga bengani nga na ndako babenga eso oneni one nazawa mwena ya ezate na kenya kotalisa mutema nanga babina pe manana babengi misusu kuna ba téléphone fermé balokuta bokechu kutu kanza babenga yazo lela vie na ngana babenga mwasa bengani nga na ndako wana déjà na 2017 Paul Kagame ya ba congolais bazalate ba congolais ba ya akaso komoni musique ezali musicien et photo la combat na biso po musique eza na succès surtout que ko empêcher ba musicien et tombola ba kombo na biso mais Paul Kagame muto aboma ba congolais po musicien bango ba telemela awa ba telemela ba musicien ata musicien moko te asima munduki azana guerre to asima azala ministre na ministère na gouvernement moko mais bango babenga bango ya Paul Kagame bayate muto yate kutu ba Rwanda mususu ba s'opposa na Kagame nde baya mais ba congolais bayate kale même Paul Kagame wana lelo bako pasola drapeau ya Rwanda mais mukola yaki pa boma makamula élection à président Félix bango nyonso to bazolo ba ba sepelaki na ye bango tout ba sepelaki na ye mutu moko atkala ko boya zalaki te wana zalaki musantu botiko kosa ba congolais botiko kosa ba congolais wake bino bozo bunda komba mo lokuta donc botiko kosa ba congolais que moni voilà ndenge zali awa boye non lokuta komba wana bobunda rango te lokuta na pesi bino Kagame ayaki na 2017 batutu bayebi babenga bino mozala te botiko kosa ba congolais yango wana oboko no sala na boluka ba plaire na bino moko ezanga mituna makolo boko sa ba congolais te ke o ndenge to ali awa to ko menacer ambassade de la non politique amboka ba memango bongo te politique amboka to ke nango na sens wana te vraiment donc Belgique andimi kozongisa minu ya Lumumba Belgique akoki te kozongisa minu ya Lumumba sans compensation mais akoki kosala compensation wana hors caméra bomoni to sengi boye tolobi boye comme ka oyo na lobaki ya liboso biso toza nanu na mesure te ya ba exigence moko toza neti batu bazolia na sonde ba terme na batu ba okama bazolia na sonde boelie kwanga neti mutu mwaza bebe omela miliki boelie fufu donc toza na mboka bandeli ya sika eti mboka moko bandeli ya zomona mabota misika oyebise mbala mote ke olakisene bakumba ba voiture oyebisa ete na temps oyo ekozala mugulu oyo ba attaque biso oyo kuna attaque biso ba ko attaquer biso ba ko affaiblir biso tokoyi kosala bongo te donc faut kolande la diplomatie ata oyeli ye kwanga akolia ndenge nini Lumumba est déjà mort
l'autre reconnaissant na liti Lumumba, l'autre reconnaissant na o Lumumba sala, l'autre reconnaissant bafungola biso misu, mais Lumumba est déjà mort. Pona mboka Congo RDC, mais bitumba oyo tozobunda pona ko racheter mboka eza pona ba vivant kasi pona ba kufite. Malgré munene ya etumba na ye, oh mutumo ko ignorer to ngai kuti bogis nazata na poussière te ya etumba papa Lumumba. Soki tozo sala politique yango pona ba vivant. Politique monte tozo sala pona ba mort. Ezaka pona Congo te mboka nini na mokilo ba sala politique pona ba kufa. Même la Bible nous dit nzambe azaka pona batu oyo baza vivant kasi pona ba kufite. Mais alobi boy alobi te ke so yinde kona kufi boy ignorer. Po Jésus apesa ki biso communion, alobi to lia kango to sala kabon pona kokanisa kai. Donc on a tout intérêt à kokanisa papa Emery Patrice Lumumba na etumba oh mais politique to sala eza pona ba vivant parce que na kati na biso tout obungisa batu mukonta koloba na tonga lona kena tika déjeuner moni kanto itoke na batombo okuta na tombo musu bacha sani tombo musu bacha mulangi bao bamona ngo bazalinga na mona ya ngonga. Donc c'est-à-dire ceux qui tozo coopérer ata soki ba pesi bana Lumumba 20 millions ou 15 millions et kozala ya bana ya Lumumba. Est-ce que 15 millions wana soki eye biso nyonso ba congolais to ko bénéficier nango mbongo Belgique ko yiko na pesa famille na ye to na salabu. Est-ce que biso tout ba congolais to bénéficier nango poso ba pesi mbongo normalement lukuta ba bete azali ya famille azali ya Congo mais azali na famille na biologique et puis to lingi lisusu te kotia to kopelisa moto to kosopa essence liko na moto tozande na posa ya batu baya kosunga biso na situation oyo tozana ngo pona kotonga mboka na biso olie ba conflit oyo ezozongisa biso sima ba conflit oyo toyebi mutu na ngona makolo to Rwanda sala ba congolais biso sima tozana ba Fayulu ba Jean-Pierre Bemba ba Kabila na FCC Katumbi Église catholique tozana bango oyo bazoluka makambu wana ebeba kaka président Félix a échoué peuple congolais tokoki ko négocier autrement. C'est ça même la rôle ya diplomatie. Et dans l'affaire moko politique tokoki koloba bofuta boye pour que bango pe ba polate na misu ya population belge. Donc eza makambo tozoloba pona koluka kobongisa mboka pona moment tozana ba négociation tozoluka makambu ya batu baya kosunga Congo RDC tozoluka makambu ya batu baya kosunga RDC na ndenge nini neto monaki ba Australien wana baki ko signer accord ya makambu ya batonga inga banana inga 3 tina inga 8 et que la production moya munene pona monde entier. Donc moni ke déjà un plus tozana besoin batba biso pone tumla banque mondiale a poids na makambu ya gratuité enseignement tozana besoin ya batba kosunga biso mais na moment tozana besoin teke ya kopelisa ba essence na ba conflit non biso to bénéficier na ngoni oyo sami nano ya liboso yo sama na SS biso to bénéficier na ngoni. Donc otokoki peuple congolais bisika tozali président Félix aza dans les bons même na mikolo nyonso bisika masasi betaka tomonaki ya Syrie azo masasi na Syrie opposition na pouvoir mais chaque jour na Suisse ba ba négociation ti ba ke ba élection tomoni yango partout bisika tout masasi ezalaka ata bobundi na masasi suka bokeka na ba négociation de voie ya diplomatie elekitu mutaya yebisa oteke tomona Israël Palestine ti lelo zonginda bakendaka ba négociation tomona ba France Allemagne tomona ba Hitler négociation de loko leki négociation ezate le fait kaka ya kondimake bangonde babomaki Lumumba tozana ba relation bilatérale ezali toujours na eloko moko ezolanda na sima wana oyo bakoki koloba te makambu ya este eza clair que eza situation moko diplomatique lelo na mesa donc na table
bazolo bake baleki biso ba Rwandais. Bozoleka biso contrairement na poto awa ba résister à lokuta, il faut ba accepter politique oyo sala masiko na kati ya Congo RDC. Na yebite président yango kokota na Congo mbala moka vi bato atie pa makambo te sili. Parce que makambo ya Congo bomba mina makambo ebele ya mindele na sima o baleki Congo na force. Lelo yo ya ko expliquer biso que omoni France, omoni boya solo. Mais place États-Unis a décidé malgré France a droit de veto, États-Unis a grand prêtre tout le monde ba ebi. États-Unis a 54 États, France et on qui État moko bo décider neni yo France yo moko décider na 54 États. C'est pas pour rien les loba nimi ko sangana 27 nations. Pour la bon peut passer les États-Unis à Europe. C'est ça le leur soutien que Belgique a lobby, ils a l'Union européenne de lobby. Et comment pays mon corps, tant que si yo yebite ba yebaka pays na drapeau na monnaie, ba na monnaie ba on lia euro, drapeau na bango tout le monde na ba étoile. Donc soyons réalistes, il y a 8 étoiles, bah 27 nations, mais bah 8 étoiles. Donc, bisika tozali, tozala ekenge. Guerre baganyaka yango te, sans baganya guerre te soko za battement baza infiltré. Omoni. Donc, toujours bossa la infiltration, lelo ba Rwandais bazomonisa biso pasi mingi po ba infiltra biso bandakala. Ba Rwandais bayebi bizaleli na biso, bayebi kolia na biso, bayebi bisika nini bakoki ko frapper biso. Pe il faut to utiliser même méthode pour na koyeba bango po ba toyeba bango nini to ko contrer bango. Sont réalistes peuple congolais. Liboso nini cette fois-ci tangu batu na biso bazo pesa ba information to pesa ba information ya ko contrer bango. Alors soki toza na batu kuna te eza pasi na biso eza neti lelo soki olingi mwasi moko Rwandais ye pa lingi yo biyo kanti mwasi na Rwandais lingi yo nini alingi yo pa yeba a identifier yeba boule na bino za ndeni. C'est pas pour rien ba papa na biso na époque à Mobutu mingi bazali na ba deuxième femme à Mobutu bango ba yeba kité ba monega baza basi kitoko mais bazala ki déjà infiltré tozali déjà infiltré ba fandi na biso tala ndenge ba balancer biso la kisanga généraux moko congolais za na Rwanda la kisanga gouverneur moko rwandais ningo moni zoya za na Rwanda la kisanga président moko congolais na Rwanda azata mais so Kabila Rwanda za président na Congo tozali déjà infiltré kala. Lelo moi le kolinga fimo rwandaise à la Belgique balalite au monde a olinga yo po yeba yo za nani parce que tant bozana moi si déjà beaucoup mutu moko bando yebisa evi na yo nde omoni mboka na biso ezwamaki banda kala déjà zala qui infiltré tant ba rwandais bazoya ba yebi ke to take ba congolais boye po ba na plan na biso tuna maboko bazala ka boye balinga ka boye do fungola misu to soutenir président Félix longwa na distraction longwa na manipulation longwa na makambo wa tribalisme au bénéficier na ngone lo côté yango moni basi ya ba Rwandais bazalaki mingi basi ya bakonzi ya Congo donc na tango Zaire na époque ya Mobutu pona koyeba biso pe batu na biso bandimi kokota na ba rébellion wana poto yeba ba plan na bango do batu na biso pe fo bandima kokota na ba côté na bango po to ba plan na bango. Kamere aibi la nanga bien Kamere aibi biso nyonso tolandi procès awa ndenge elekaki akomi na 12e liberté provisoire soki bazoboya kopesa Kamere liberté provisoire elingi koloba ke Kamere azana ba soupçon avéré oyo ezolakisa ke ya solo aibi na INC ezana deux tendances oyo eza ko s'affronter batu oyo bazana gouvernement na ba oyo mususu batikali bazolo ba boye Kamere aibi tomoni ke aibi boye bongo biso totika misala na biso potolanda ye Kamere c'est-à-dire oyo aza muibi
donc INT ne bomoni les autres toka au sakanate parce que bat mususu INT balanda ki pe procès biso tout ba moni ke caméra ibi ba moni ke caméra zumbongo ebele ba moni ke bango bazala ba ministère to mandataire ba futa ba mbongo bazane ti bakanga masinga na kingo siko biso to tika misala poto na caméra deux tendances eza ko s'affronter dans la guerre na kata INT donc tokotala soki président Félix alobaki lelo ke makambo wana esili bakoloba acharnement lelo tozo kende boya na ba preuve ya sika Jamal azwi kaka 2 millions nde esili si kamera mayele eza na batu misusu ya RDC il faut ba prouver bango ke kamera ibaki yango azo kosa malade donc à comprendre que situation est changée ndenge Jamal alobi ke ngai na iba azwaki 2 millions maintenant fona samba na télé na prouver que 2 millions eza wapi ya zalaki sir ke ndenge convaincre ki Jamal ke zala calme to ko bima to sabu Jamal ya solo lina avocat bisi avocat la situation avocat bisi non to ko bomba caméra il faut ni ma ko négocier elingolo ba nini Jamal andimi ko négocier Jamal lokola ndimi ko négocier to matato kita ndenge Jamal andimi ko négocier et la kisike a livré caméra yango caméra malade et makasi pourtant Jamal alobi ke azwi 2 millions ça dit beaucoup parce que baba lobi ke Jamal azwa ki autant Jamal lobi na mbongo to azwa ki 2 millions ce Jamal azwa ki 2 millions ba maison préfabriquée ezala ki combien donc ba montant tout ba check na ba maison préfabriquée à Lokuta Jamal alobi ke azwa ki 2 millions pour 2 millions tozo kango na sango 2 millions mbongo belé. Donc, Baba Tchaki a joué 15 millions, soit 20 millions, soit 12 millions. Il y a le gaz qui a 2 millions. Il faut caméra pour prouver. Image est tamboli. Avocat Jamal ya Libanais. Alors, dit que Jamal a joué 2%, 2 millions. Reste un bon ou tout ça. Il faut caméra en opinion la population. A pour expliquer que Mbongo wane zaï pas Jamal. Entre temps, Nenga Zawana, Jamal est sans limite à négocier dans na justice. Yao kamera zo ebate na kobanda wapi no banda kokosela ndenge nini elo nini susu na kolo banga azalaki trop sike makambo na yisaki Jamal est convaincre Jamal amona kinaza mukolo na ondima tena fanda kabe na kene kokufela kamera yango moni kamera zo malisuté mayala de koyi makasi parce que aya osala nini zaki acharnement peuple congolais chaque chose a son temps nzambe oto osambela likolo na se azala mabongisi na ye lelo nzambe a confondre caméra za malade caméra za la bonne santé et lo que bomier so sali au sengi appel c'est que faut na ba preuve mususu ya sika oyo et ko soutenir yo ba preuve ya sika ezani France limite asomba ki hotel wana na avril 2019 ya le besoin ka crédit za crédit ya Lokuta Jamal le besoin ka na mbongo wana 2 millions il faut sikoya ko prouver que makambo Jamal lobeza Lokuta mais ayo yebisa batu nini ya lobika yebi Jamal te Jamal andimi ko négocier na justice yango moni place caméra kufia moi yango sikoyo batu ayente batali eza venir na biso yazo kende 20 ans de prison surtout la basi na bana donc yazo kende les hommes passent les institutions restent donc yazo tambola biso to tikala yazo mbongo pona mwasi na ye na bana na ebongo biso yango yente za na mutu deux tendances za la kati ba misusu balobi bango jamais ba ko céder bala na caméra ibi donc yango moni mubule zali peuple congolais tout de la sima président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide c'est notre président et ça président ozo buna pour l'intérêt na biso tout ba congolais donc to revêté donc c'est notre président donc la président ozo lité pour l'intérêt na biso nyoso tout ba na Congo. Donc, totelema ya kotelema. Balangage wana koyoka o Paris et kwei Lokuta Paris et kwei te. So on a besoin bitumba boko no bunda na Kinshasa so wa vwe mibali. Bitumba boko no bunda na Kinshasa boko sa ba congolais te ka wato pasoli drapeau ya Rwanda. Paul Kagame aya awa na 2017 babenga ba combattant ba résistant nyonso tout ata mokota ya babenga bokechu onga mwena ezate mwasi na mabenga ninga na ndako nazolo kesika ola lelo babengi eso ona na hotalisa hôpital Mutema docteur Lobina bougete babengi si ba misusu au téléphone fermé ata mokota ya combattant ya ba Rwandais kutu mususu ba s'opposera na Paul Kagame nde babima résistance
babengisi tuti power apparaît Kongwanda ata mutu moko abimate boto okosa ba congolais bino boye kaka na drapeau bo pasola mais mukolo baloba na yeke Paul Kagame ya ko annuler l'élection président Félix muta pasola drapeau na eto monate bino tout akoma mo centre que faut ba oboma yango boti kokosa ba congolais miyibi ba résistant lokuta yango wana bisika to ali peuple congolais to soutenir président Félix to kota na balokuto to sala erreur te ba juif basala ki ya kopona Barabas na place ya Jésus biso quand même faut to corriger ba erreur wana yo congolais de père et de mère pendant 50 ans 60 ans mboka au vivre gratuité enseignement te au vivre justice te oyo FCC zole la république ya ba juge oyo FCC na Kabila bazolo que président Félix a commis dictateur. Donc cela veut dire que Sambi Sabatu na polo ya makila ne Kabila banaye kozala ko kunda ba congolais vivants ko violer ko piller richesse ba détournement illicite ya ba fonds publics ya ko boma mboka ba lèvement ba arrestation arbitraire ba assassinat ciblé ba tous les crimes de guerre contre l'humanité wana ezali véritable état de droit république ya ba intouchable. Mais le président Félix ko bimisa ba prisonnier politique nyoso ko kanga ba kasho nyoso tu ya aner o sala ka répression o eza ko boma ba congolais ko zongisa ba réfugié congolais moko taza libana mboka kolo baso na ye na Congo ba kanganga okosi asilisa makambo wana tango asali bongo balobi na ye komi république ba juge a commis dictateur. Donc ça veut dire muto a justice. Au Bible, c'est la justice qui élève une nation. Justice où tombe la Kamboka. Justice où est équitable pour la Congolais. Nous sommes se retrouver pour la Bango a commis dictateur. Soyons réalistes, peuple congolais. Namoni, Bahati Lukwe Balobi ke basali mabe mingi ba reconnaître que ba faute no ba se repentir. So ezali na motema ekozala bien. Mais so ezali na ndenge na ba ya ba Congolais to yebi ya kosala camouflage ko linga ko distraire population yo simbate. Que biso ne to fani peuple congolais to ndima élection to moni Kabila a sénateur assassin criminel sanguinaire génocidaire aye na Sénat ekotisé na tapis rouge na mboka nini salama wapi ale to ndima sikoyo que président ya Congo bakoma ko vote bakoma ko ponaye na Sénat na parlement toza ba ndoki ou quoi déjà monde entier za ko seka biso muto abomi ba congolais comme sénateur a vie na territoire ya bomi bato so mona bisika o ba bomi ba Kabila bomi ba congolais mais ba comme sénateur quelle confiance biso toza ngo na Sénat wana biso to vivre makambo belé to moni kengo adonda leki ba kutela papa Tshisekedi awa na Bruxelles ba changer ba projet kengo akena Kinshasa yaza ida na plan bango ba Rwandais comme muto Kabila atiki maloba moke ceux qui opposition et sanganité tozala tondi mateke to gagner Kabila. Donc est-ce que mouvement ko yiko zala taza populaire ya makasi na mboka bokene élection a gagner binotu il faut ka bo sanga. Donc a créé qui déjà loko wala pour la que soto sanganité to ko gagner te et loko wana Jean-Marie Kassamba Alexandre Tongo me dit pourquoi chaque chose a son temps. Jean-Marie Kassamba Tambwe Mwamba Janine Mabunda Toma tato kita bobo sanate nzamba za juste makambo esami na bamboka misusu ko salama na Congo boko kanga manzamba za na bomoi mutakora nzambe akozape binote botangisi makila ya ba congolais ba innocent oyo biso kutu bat mususu boboma to yebite baliwa mususu tozolela to kanisa ke muto akufi bwe to yebite za ke Kabila mutabomisie Toma tato kita eza la Kabila eza la bana ya Kabila eza la bandeko ya Kabila bako futa yango nzambe ataki justice na Kadhafi aza nzambe ya aza nzambe juste nzambe asala ki justice pour na Saddam Hussein nazo se rappeler bazo sambisa Saddam Hussein batu ba shit ou ba kurde baye na ba photo ya batu na bango o Saddam après guerre à Golfe abwakaka arme chimique batu batikala mikuwa baye na ba photo na tribunal mutane wa nzamba protéger nzamba za batu nyoso tout soyons réalistes Mobutu aza wapi Mussolini aza wapi Ceausescu la Roumanie aza wapi Samuel doit libérer aza wapi a o matao kitabako kanga bino na pesi bambote to na ndeko Prince Mubina sepel komona yo toza ensemble
donc bisi soki tokutani wa te bola nanga elenga Congo pas Tresimba elenga lepo na mama Glody Diasuka. Donc soyons réalistes. Toko CDT bato a camere bozoka sonité boke na justice bokei na parler de la justice na association camere boza bandoki boza maladi na mitu na bino. Camera zui chaînette à diamant zolatsa mwasi na kingo. Camera zui 30 mitu ya ngombe directeur ya chef de l'état qui kopesa ennemi à Congo. Bino ba Congola bolali nzala. Akopesa ennemi à Congo bozo biso ba kon. Akopesa ennemi à Congo na sens ni. Pona James Kabarebe azwa bangombe ali azwa makasa bomo wa congolais. Et Camere azwa s'appelle James Kabarebe que président ko sepelato invita qui était. Non na monaté depuis na botama directeur à chef de l'état ya nengwana. Peuple congolais obomisi batu na présidence na ba forme tout leo totika yo Camere na kimia okofuta batu a Camere soni mutesa la bino avocat Jamal yona lekaki bolo bakasike avocat Jamal osala acharnement bolo bakezali procès politique to bino za beso ba prouver bino nzambe azana bomoi toyebi likopa na bino nde bozo sala otokene kosala mubulu o ambassadeur ya Rwanda kende Fayulu yo zala na Kinshasa des années ozwa courage lobela mama ba Rwandais yo Fayulu ozwa courage lobela mama ba Rwandais ozwa courage mama ba Rwandais ka siko pona état de droit pression nzela si yo kenda ki États-Unis na Ruberwa allez yo amelisio lokola mona mukafutelo ba chambre a séjour na autre maboko na ye bokomi kuno voter kengo na place papa Tshisekedi siko bango bakamoki ke yo zala olo bakoza Tshisekedi boko sa ba congolais mozito batiaki munduki na mutute na top Congo ba ke Félix Tshisekedi a garçon moko net lelo ko yiko lo basusu langage wana mozito bongama audite zoya mozito bongama audite zoya Congo zali ya biso nyonso tout mais toyebi bien que peuple congolais Fayulu Mozito Bemba église catholique ba oposa bango yali ke Congo ebimisa mobulu na bomeli bangi wana Denis Lesi ba pesi mbongo na écran prophétique ezala ba prophète aminene lokola ba Daniel lokola ba Esaïe lokola ba Jérémie total yoka terme te écran prophétique tala ba image na one tondi ya salité ya koiba ya mitakala na réseaux sociaux soni prophète quel prophète aventurier peuple congolais to soutenir président Félix bolanda ba jeu bazo sala awate oh token ambassade à Rwanda lokuta bolanda batwana te na mokilo tozali makamutu ba traiter na diplomatie est très important voie pacifique et le kinyo surtout ko solo la eleki tout soki to sololi to komi na niveau to sololi Rwanda na Uganda balingi te to matato kita tozala obligé to telema parce que même soso soki aboti ana ba limite omona soki ozoya autakwa mais soli ngoya simba kota mona na ato simi munduki abanga munduki te ayo matela yo bomanga me bana nga batikala ba ofele. Donc soyons réalistes. Parce que Rwanda toke na négociation, Rwanda toke na forme et tout. Mais ceux qui bango balingi te to ça c'est qu'on mais en attendant mukonza mboka za ko négocier. Et là que les négociations ezate. Makambo eza ebele. To mona ki makambo aba États-Unis bomi généraux iranien moko. Baloba ikaba kene na table. Makambo nyonso to ezalaka ba négociation ko solo la eleki tout. Ba o bazo sala wana, oh faux soulèvement. Oh, soulèvement, Kevin Maïzo aventurier. Quel soulèvement? Congo n'est pas le soulèvement. Soulèvement, c'est la caboza tam sur le pays moko. Zakara uniquement islam. Au mot d'ordre de quoi pesama na imam na bango pas basali makam. To ba peuple moko bozana civisme, bozana patriotisme, bozana nationalisme. Biso na biloko en tout tozana ngote, toza faible ya kosakanate. C'est avec l'église catholique à la batuna ye bomoni mikolo réveil zonginda bomoni nenge ya mbonga utayi ko sumba na ba réseaux sociaux awa donc mututu aza contre ye et yebisanga ido ba leader politique ba komi na ba point on a moi province be baza moi leader na bango oh moi boba
yo pesa mot d'ordre de mutu mususu wana ondinga te. Combien de fois basangani au rassemblement union sacrée radicale ba résultat la moya nini so bo sangani rassemblement to union sacrée radicale yeba ke tibo sangani wana ezana mutu moko ya mouvance ya politique ayene to monaki rassemblement ba bitakwira baye buna sima ba bendani ba uti j'invale pas ba bendani. Soyons réalistes. Tozan expérience ya ba union sacrée, tozan expérience ya ba rassemblement, tozan expérience ya conférence nationale, tozan na expérience ya ba concertation, ya ba dialogue à San City. Donc soki bino boye place à nengwana soit boye na avantage bosangani pona mundele apo na muto ya lingi to président ya mboka a corrompre opposant moko ya lokuta bakene na chemin na ye. Donc résultat ngwana ezala kaka simple maquillage ba maquiller bino ne loko mo suka suka nde tozala ki circuit to fandi bino ti bala sala ke lo monte na IDPS azane ka mutu wa papa Tshisekedi oui na IDPS. Mais à l'occasion de rien à mobiliser kate marche te asala ke loko te bu bakangi bayo kakutuma wa bino ti bala ngo santé na eza mo mubulu bakangi ndeni ndane bino ti bala de asi ba mona ena lemba na ndako ne place à futelaka ke yo comme premier ministre me boneza mubulu il faut que ta prison. Donc basanet ba victimiser basanet bakangi ba victimiser ye nzo ane abimaka na ye prison na lokuta ba lalisa en hôtel mona même li. Donc kolongwa makala mbala mo premier ministre. En tout cas Congo est musique. Soyons réalistes peuple congolais. Peut la vérité biso to monia. To monde ba Moïse Katumbi basangani na ba Martin Fayulu frère Moïse Katumbi Félix Tshisekedi frère Martin Fayulu frère. Menzo kande Moïse Katumbi azo mema président Félix Bisika bazo tambola na président Félix na bisika ebele. Nzwane yebula ezali ke Félix nduki na mutu so bouger na panzie mutu asali likije bakei Afrique du Sud ko sala ensemble nzoka ne ye ensemble ayebi kezala mubulu admisi $100,000 mata futeli Martin Fayulu. Oh même le bon sala ensemble mais pas de botie mutu mo forcité so botaki mutu mo makasi moka ngazwa Sénat moka ngazwa premier ministre moka ngazwa parlement. Mais bango balingite ba biso Tshisekedi aza makambo ekokisa mate po yaza populaire po vane boka ki ba discours a mozito yaza na position politique moko bien koleka biso to senga kié to fléchir devant et malinga kité. Alors soki zikoyo yaza na côté na biso mission na biso oyo ke 2 ans to kende lisusu na to banda so élection et pas Félix Esimbate talaka base nenge toza nde omoni lelo situation toza nango. Alors ndeni ngala ko kene devant Martin Fayulu ko pese voix nanga Nenga ko soutenir Moïse Katumbi to Jean-Pierre Bemba. Jamais na ko salango. Peuple congolais to soutenir président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide. C'est notre président. Toi on a tout intérêt à soutenir président Félix. Il faut to bossa na teke to za banguna ya Congo. To ko yiko fungo la porte ité. Na intérieur na biso la ko problème to bongisa. To fungo lisusu porte na libanda. Position to za na position ki yumate. Et la position bazo beta boxer baku ya kangika elongi azo barré mais tango ko mami kayo kaomba la modo mukolo ya frappe ezali mais faut ko bongama to sala makambu te pona ko sepelisa batu bondimi ko sala eloko moko bokoti ta mususu na front na attaque moko mais ali attaque moko éphémère. Donc il y a loko éphémère, il y a loko donc oyo ko silisate après retourner les sous contre eux. Il fait à la soki président Félix attaqué, mukona ko attaquer a silisi makamwe soto azupe contrôle malamoko. Parce que mboka eza ba réalité mususu. Banda bandi je crois azo bouger pona ko luka lobiko ya Congo, pona ko luka bana ya Congo va se retrouver. Kolanda te mutaï ça ko soulèvement, quel soulèvement? Soulèvement ça manani. Soulèvement yebisa ngwanda ça la soulèvement. Yebisa Martin Fayulu alobaki ke yaza populaire soit 60%. Mais 2 jours avant sa ville morte congolais moi respectateur na décidé na Bikok ya parti na décidé à Bikok ba chaîne union surtout ya na limité par Mukonzamboka. Les grands leaders président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide. Donc c'est notre président. Peuple congolais bisika tozali
toza la ferme lokola bakasayen jamais koyi komona muneti binoti balake ko mobiliser na kasa existanga te kuna baebi kaza traître boza lokola bakatangete cela veut dire baedi kapen basamba kaputo bakatumba mwake ba Jean-Claude Muyambo batwana tout bazali na ba prison bisika ya pasi totalement na notable mota simbi papier so to senga liberté ya Jean-Claude Muyambo to ya edi kapen mais lelo bango bazosala ba discours que notre lingi bakanga Gédéon Kyungute président Félix il faut ba loi ya makasi justice toko marcher likolo na bino ne nazomona ke bakangi ka mutu siko animi ko coopérer nezali ki azana résidence civile bakangi mais toi na besoin ya batu bakangi mutu azana 20 à 15 ans so ima kamona ne salamité banika ko sala mutu asali mabe na coopérer mutu asali mabe na coopérer donc justice wana ozala mboya ya kopala justice wana ezalaka sinoga justice wana ezalaka kombo so bakangi mutu fakota boloko ata coopérer à négocier il fakota boloko tant soit après 2 ans 3 ans lokola négocier ka soki babimisi epesa leçon mais soki muta négocier o batiki to sale lokote soki muta négocier to sale lokote et là dit to fanda muta sale mabe marque du trou allié bato abomi bato mais balakti information marque du trou zo réclamer internet inezalan est-ce que muta no va changer mentalité na eza tina te afana ne libanda eza la toyoki ke Joseph Kabila akamati azwa mbongo ya Jeffrem afuta nango ya Jeffrem na ofida afuta nango pardon même toyoki ke Joseph Kabila azwi mbongo ya ofida afuta mbongo ya Jeffrem na ya ofida afuta basoda Tanzania na Rwanda eza eloko okamisa ba Congolais te nani ayebite na mokili mobimba est-ce que mabe o Kabila sali na Congo na monde na ayebite na bato bakufa na bato baza vivant na bambisi na banyama na bandeke na banzete biloko nyonso te pe makayebike Kabila za ndoki ezeloko okamote Kabila sali accord na CNDP na kunda batware accord azopesa ba to sali accord na ba Rwandais que baza na droit ya ko participer na politique congolaise ba postuler comme candidat na ba côté nyonso tout ba voter pe bango bokoyi ko imaginer bokoyi ko imaginer mutasa l'accord que Rwandais nyonso aza na droit ya ko postuler aza na droit ya ko participer na politique na biso nanu salamate ale mutu anenga zo mi benga ke président soko tamboli na babalie okuta ndenge biso tozali na Kinshasa bana longwa bazo kene kosomba ba poso ya ngombe o basala nango bambunda batamtam mutu azoka matazwi poso ya ngombe atumbi yango atena madesu na place makoso ne ezalaka bazo azoka matamikuwa ya ngombe batiango na matembele pona yo kaka solo bazo teksa Pepsodent boye 100 francs bazo lia crêpe soso ya mobali ya liboso le coq eloko wana ya rouge bazo lia makola soso kolia bokoyi ko imaginer mboka niveau tokomi natika Kinshasa bongo soki ina sima campus wabenga ngo Tchad ba ondima te oza na capitale soki na ba lifla balemba imbo ondima te alors mais mboka eza na ba million mboka eza na ba milliard babimisa mboka na image ya mpiaka ke mboka eza na eloko te mais président Félix akoti audit ekoti ba somme ezaka ba 15 millions ba 57 millions ba 200 millions ba 1 milliard ba mbongo moko eza kondima te mboka ndenge peuple congolais soki mutaye bisio ko soutenir Félix c'est que de soutenir Kabila là lokuta soutenir président Félix wana président na biso bisika tout le peuple congolais soutenir président Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo le guide c'est notre président soutenir yazo bunda pour l'intérêt général ya mboka makambo bakiza ya lokuta so azali na besoin ça sala ki ngo kala aza millionnaire te aza milliardaire te 3 millions pana ezalaki ebele soka lobaki azwa yango mais atalaki lit combat abnégation bango basali 3 millions de l'autre côté Tshisekedi azwa 3 millions te kombo na eleki 3 millions kombo na elele komisa ba Martin Fayulu Tshisekedi se bazala eli pour la Tshisekedi biso tout au bénéficiaire na kombo wana o alingaka etumba wana obi combien de batu Kabila assassin que le bata magasin Lumumbiste
donc on a que maman Sifa Zwa Kabila comme ça mon anaye non to ko accepter biloko wana te ba congolais koyoka kyungu koloba kenga masirnoma e kombo ya Kabila non ba congolais le koso eleki motema mabe bozui ennemi assassin criminel sanguinaire génocidaire bokomisa e congolais na makasi bomontela e tribu na makasi même na manono na mboka ya Laurent Désiré Kabila la société bikop moka tonga kuna ne Mobutu sana kaole na Guado peuple congolais bisika tozali soyons réaliste toko cédé te ndenge tofandi awa ba congolais bisika tout tozali to soutenir président Félix Tshisekedi kokota te na mutema mabe na yebite mission au Kabila salaki na ba élection pendant ba temps tout tozalaki yebisanga soki élection salamaki soki président Félix a passaki te balobi Kabila muta passaki Martin soki président Félix a zwaki te balobi ke Martin Fayulu muta zwaki anga sala nini yango bisika tozali bandeko nanga tozala ekenge ya ekenge tobundela mboka ya bamboka kolanda ba discours nyonso tout ezali na réseaux sociaux kolanda réseaux sociaux te campagne ya buzoba ya mutema mabe oyoki Shora Mboma zoloba mais Shora Mboma yo kene Kinshasa obenga bogis bazolela yawa yo Shora Mboma obenga ngala Kinshasa oyebi so na kosi na beta ba masolo ya komi tombola te pona mutu pamba oyebi ngana tozana numéro WhatsApp yo za na France ngana za na awa na bela ozobenga nga bogis bazolela yawa na kini na ideni boko on pas caméra rien point au Kenya pas caméra la kakio akopesa yo bundela la Congo caméra ibio soutenir caméra to Congo ya mamasoni ozoba mama lokutane tike yo cha IDPS poa combat IDPS biso kutu to nakati na biso atu mutacha poa zate IDPS bana poto te bana na Kisasa ba combattre IDPS ba kota prison kota pio ya kipoto pona IDPS bo remercier na IDPS bozuni kanda ebele pona IDPS boko sabatu te kene to fande ngai ba congolais ba ebi yo chora mbomo yaki soki na musique soki na nini na ebite oyo kosa ba congolais te ke yo ye poto nongo zawana okosa ba congolais te ke yo cha IDPS poa IDPS ezambo ezali parti ya munene lelo auto kokisa veneva ya ba parlementaire debout boebisa Martin Fayulu na Kamere nazo se rappeler président Félix a rappelé Kamera bi Kamere yo yeka na opposition ça fait 2 ans okomi kosaba lolendo na losale lo côté fola nana no bato yo kuti parce que yebi bien kazala ki opposante yo yeka siko bali ko ngosala etike yo so lo ni yo sali yo za opposante donc ya ki na makam déjà Kabila infiltré to sukiwa donc yo za pena congolais de père de mère yo Shora Mboma okena kuna Kabila lakio Kamera lakio sota bakangi Kamera lelo na kufi Nzambe azala bomoi bao bundela Kongo ya sole koyebana to bundela Kongo babolimbi sinazana tout intérêt ne to bundela Kongo na sepela ke mutako flasher komba bogis teke bogis to pesa kembo pa finga mutuboy neto kai boketo azole la voila neto fanya Moïse Katumbi pesa ngambongo na bali sa mwana nanga pesa ngambongo boy boketu moyibi eso moyibi donc soko tali daba boketu mawato donc miyibi nganeni yozo ngabongo na Tshisekedi je préfère na zanga na bi Prince Mubi nazo sala nzembo ya président Félix bocha puanze mwane bima bachaki puanze mbimi wana omuni ko sengi bandeko ezali ya etumba ba preuve na ngwanze mango pe yango wana c'est ça mais yo ko kangsanga muno côté na fane na lo babotenga kadena parce que pesa ngambo mo na finga ga mutu non ya combat to bunda te dans IDPS to cha yango poate Tshisekedi asa cha yango poa dans IDPS biso tout ozali na IDPS mutakolo bateke ngai te ya solo za complémentarité ngai ezate IDPS ya lelo na akala mteleki po ya kala batu kombe banga bandima bazongisa bango ba village yo fana na Kinshasa na limité
oni mabazo mso village na kabe ya kamon yo fanda ko nimba koto la kashwa sa mabele pendant 3 semaines ou 1 mois ba na ba bi place aux athées ba président Félix Baya poto na 1985 ba kimi Congo famille mobimba ba oncle ba papa le kilikolo avec Tshisekedi lelo biso tant to komi ko bunda bo combat c'est comment facile et si ba pesa biso makasi ya ko bunda et si ba pesa biso minduki n'ayez pas peur et si ba simbisa biso minduki to mise en charge. Donc c'est ça combat ya danger yango na Etienne Tshisekedi yo siko cho ambo moyo cha pona IDPS na nini yo za mutayen ça c'est yente parti opposition et parti opposition te lokoso mtebo mabino ba shora mboma lokoso envie kolula omoni ba Daniel Safu bana ko bunda Daniel Safu bat bakende bo oh akomine muto Jeannette joyeux anniversaire Jeannette oh akomine muto Jeannette bat ba yebite ba bebe na Mike Mukeba yo kena ko senga bambongo partout yebite akoma mushar ya Janine Mabunda oh tala komba nengelani lokola ba boketu bamona ona Jean-Pierre Bemba mabe bamona ona IDPS mabe mukolo kutu bakanga yo boketu zo suba po ba refoule yo IDPS asalela yo lettre IDPS asalela yo boketu lettre keto yebi aza mutu na biso lelo ya ofinga muyibi boketu moyibi zwana no makasi akobenga na Nico oya utaka Angleterre mbanda na oso yeba bengani na ndako zwana no makasi akoloba na Nico muyibi voleur. Donc soyons réalistes. Bamona yo pa Mozito mabe. Bamona yo pa Fayulu mabe moziko jiste. Okokufa lokola nyama. Mikolo koma na sokoko. Et comme il combat pa pesinga ba voiture. Oh là là, c'est la honte. Non la mona mboka boité. Comme c'est la problème. Toke kuna l'église a rêvé so yo ki makambo zo bimeda grave. Mboka nini. Oh nazana écran prophétique. Denis Lessi, voleur. Peuple congolais, tout le monde anti-valeur. Donc, Moutounion sont allés anti-valeur, tout le monde mélaye. Donc, ici, quand on allés anti-valeur, tout le monde mélaye. Tu comprends comment maman Moutazo Ganga? Oh, ingratitude. Quelle ingratitude? Yo, Mélissanga ma belle, naza, engana, yo, pesanga ma belle ou quoi? Congo, la biche dans le problème. Donc mobali no yibi yo le kaskolo sa mutu azenga a escroquer mutu yo lokolo kasolo benga mutu anenga. Donc maman na biso akufaki maman na biso azali na sa mabele yo yazali première femme yo deuxième femme uti ko bota babi lokola maman na akufi yo zwa lokozo melisa mona libele melisa epe libele. En tout cas Congo na biso mawa. Donc bisika to ali peuple congolais de soutenir le président Félix Tshisekedi. C'est notre président de tous les Congolais. Ba Fabien Bazo Salana Bolandate. Au moins, Menda Lobaki, Fayou la petit souris. Et le ba Fabien, donc petit souris. Et puis, il y a que Batami Kousse le ba Fabien, Bazana complexe. Donc, Alina Kobaki Samoulaï, na Mandenga zo Kanisa. Vous voyez quand Fabien a moussé bongo, ça veut dire qu'on a bâti ça net na makamoko boye, batba chaeka, bauchao Fabien kana sens ni. Ah, Fabien, bauchao ka, na bitumani ni obunda, bauchao kate. C'est un aventurier Fabien Kouswanika. Dans le bateau bazolo, na tout na ke mikolonioso, a expliqué biso poison ba poisonner na bateau Martin Fayulu. Tilelo suite na weza wapi, peuple congolais. Donc, bisika tozali to soutenir le président Félix Tshisekedi. Et tumbo azo bundeli et tumba. Oyo tu bozo ka panique eza ya makasi. Parce que Kabila azo koka justice te. FCC azo koka justice te. Ba on va dire que justice nengeye cible na bango. Cible ya justice ya li Kabila na FCC. Pourquoi? Justice morote ko protéger impunité. Justice morote ya li blanchisserie. Eko sukola makila ya Kabila. Eko sukola ba crime ya Kabila na makila ya nani? Il y a Rossi Mukendi, il y a Floribert Cheber, il y a Matungulu, il y a paralysé à Pasteur Koutino, il y a Bundu, il y a massacre Bundu dia Congo, il y a ba fausse commune à Maluku, il y a ba déplacé de guerre, il y a Tingi Tingi, il y a Inyele Itoko, il y a Mukungubile, il y a Kamwina Sam. Bon, il est poté, et là, on est sous quoi, Makilana, on est sous quoi la Kabila. Peuple congolais, bako sayote, tous à la biso, tous si ma présent Félix Tshisekedi.
La Bible nous dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Aza dans le bon, azo kende bien. Mutaye la yambu emate ke toza na Congo te toyebi. Tofa na Congo ana toyebi ni makambo ezali. Toyebi pasi nini eza na mboka. Toyebi ndenge nini mboka e vivra. Toyebi ndenge nini pasi eza na Congo. Mutaye la biso teke na Congo ne tofandi boye. Makambo nyonso tu na mokile bana mbala moko. Ya bamboka nyonso tu ya mokile souffra. Ne Congo eza ko souffrir. Bamboka tu eza ko souffrir. Congo bandeli ya zéro na président Félix Tshisekedi. Bisika tu tozali tozala sima mukonzi ya mboka. Asali da misala ebele oyo na bata ebele oyo ya Congo to vivre et salamate. Donc toko fanda te bisika tu tozali telemela Kabila. Tokoki ko céder te que Kabila créer loi bakoma ko voter président na parlement et ko yiko salamata mukolo moko te. Je préfère to kufa mbala moko Kabila kende. Ba Congolais tokoki ko céder te yo Congolais de père et de mère. Tondi makeba koma ko voter. Na yema ko voter. Na komi ko fana ba biso mukolo ba fingi nani Jeannette Janine Mabunda. Janine Mabunda c'est qui? Donc Janine Mabunda leki ba Congolais to bazo souffrir. Non, peuple congolais, bisika tozali tozala kotelema. Makambu ya Mozito na Fayulu o baswani bazo welela so ni letali bisote. Makambo na lo senga bino to benda matoyi etali bisote. Bozalaki wa mikolo Bijou Goya, Tambwe Mwamba. Muka bénéficier na mwazate. Makambo na etali bisote. Même Fayulu na Mozito ba tubani bambeli esa elote. Serge Welo Sozo sala kimukala ya Martin Fayulu etali bisote. Wala sala kimukala na Martin yoke olongo ke pa Martin Fayulu zongi subwani. Kimukala wana do sala wana Martin Fayulu okoma président na Congo te. Akoma netik nini? Akoma netik mogota. Donc mboka oneto alibo memango na façon wana te. Bolinga bo manipuler ba Congolais. Bo manipuler ba Congolais na nini? Martin Fayulu azali traître. Vine mo be pasaka na ki traître. Bisika tout peuple congolais tozali. Il faut que teleme la banti valeur nyonso tout. Ko teleme la banti valeur nyonso tout. Ko minimiser Kabila te. Comme to minimiser Kabila te. Donne to fandi wa to minimiser te nemi na biso numéro 0 za Kabila. Ennemi na biso aza ko luka butu mo ndenge nini ako kwesa biso ezali Kabila. Kabila ko kwesa président Félix Tshisekedi eza ko kwesa peuple congolais. Peuple congolais bisika tu ozali tengama. Banda président Félix abandi la kisanga exilé politique moko to mwa kimi Congo pona ye to prisonnier politique moko aza nango besoin te. Aza na lit na nzala, aza na lit na bantivaleur, aza na lit na corruption. Babolimis, aza na lit na sécurité sociale, ya santé maladie, ba lit na yango wana. Ya ko créer ba emploi. Kabila 95% ya chômage. Congolais famoni ayoki kombo ya emploi. Azomona ngo dali extra. Mboka ya mikolo mo ba faina mboka ba ye kotala ne bazo timola mabulu na danki. Na siècle to koti Congolais zo kamwa lipa na maki. So talibana ba fana mabele bazo tanga esaloma. Mboka oyo ezala ba sorte ba boatu. Mboka oyo ezali la lac le plus poissonné du monde. Congolais liaka mbisi te. Mbisi ya Congolais comme Thomson, poisson de mer, ou t'en a égal et pas ya olive lembe. Donc bisika tozali binemi na biso bango wana. Binemi na biso basoda basili ki bakebisi Kabila. Yozo zombongo na biso kono futa basoda na Tanzanie, na Rwanda. Pendant que biso 20 ans toza awa na kanko koloma ezate courant ezate wese ezate. Tokoma ko sumba na bazamba na sachet. Basoda bazolela. Yoko zombongo to futa ba Rwanda Kabila keba. Koyoka keza sinogate to travailler population Kabila zozonga. Ouais dali ko se manquer na biso peuple congolais. Il faut to telema congolais. Comment congolais ko céder na biloka nengwana. Il faut to telema. To ko fanda te total Kabila zozonga na Congo. Bino bozo travailler population ni po Kabila zonga. Po biso population to travailler ne to ne ko kunda Kabila. To ne ko kunda Jeannette, to ne ko kunda Zoé.
biso tozo bunda pona bongo bino bozo luka bozo mais biso tozo luka kokanga Kabila kokunda ye boloko te mais ko boma ye. Vous blaguez avec des gens. Trop c'est trop. Mboka bazo souffrir danger. Pas si l'équipe oyo kake batmo bazo loba na inconscience ya babiso ba congolais. Ba Kabila banai ko banga komisko na niveau ko bazo mbele peke Kabila kozonga kaise akozonga na ebonga na ye bakomi na niveau ko yembela e muto esa longwaki oyo constitution za ko permettre eli susute akoki ko sala musala mo na Congo na compte à l'état na bilanini mais lelo azui courage le bakazo zonga likolo na biso ba congolais likolo bokomona ke un congolais de père et de mère responsable loka Mike Mukebai afanya lobi bakonzi baebisaki biso tokangaka misu mpona etumba mais Martin Fayulu mutatrahisaki Félix lelo ozoloba yango mpo oza lisusu kuna te mais yo bandaki koleka chaque jour comment dirais-je kodésorienter population koloba ke Fayulu mutu aganye koprouve ke Fayulu mutu asali boye peuple congolais est ce que bato aninga bokoki kozala na bango sire oyo bakonzi mutu bayebisaki biso toloba te bakonzi mutu ayebisaki no eza likambo ya conscience peuple congolais yango nayebisaki Congo bato ya mayele baza ebele na Congo eloko ezoboma biso bato ya confiance baza te oyo balu balobaka basi bato ba confiance to donc cela veut dire osenti que confiance eza te okose confie na nani bisika tozali peuple congolais soyons réalistes toana tout intérêt ya kotelemela mboka toya kotika mutu te onga mwana kimbuta mwana kimbuta mbongo ya Congo ekomi ya kimbuta liloka tokosede nango te ongai mwana ya mova utaki wapi onga mwana Shadari Shadari otofungolisa hotel biloko wana ya l'état congolais fo kangango président Félix mawa ekobikisa yo te mawa ekosoutenir yo te mawa tikela Yesu mawa tikela Nzambe même Nzambe asala likolo na se achaba mibeko na ye Nzambe asala likolo na se donc cela veut dire akutaki bakoka baveugle baye koteka bapigeon babiloko kolia na église alobaki teka lokola aza aveugle aozwa biloko wapi aozwa mbongo apanzaki yango il faut kopanza nteke wana ezali feti wana FCC azosala il faut kopanza yango ennemi na biso bacongolais ezali FCC na Kabila koyoka ke pasi eza na Congo keza slogan te Kabila azotravailler tozotravailler pour la population pour Kabila zonga biso pe tozotravailler na population pour Kabila kangama tokunda ye biso pe peuple congolais tozotravailler d'une manière ou d'une autre na butu pe na moi ndenge nini kokanga Kabila ndenge nini kokanga Mova ndenge nini kokanga Shadari ndenge nini kokanga Lea Tundu ndenge nini kokanga kokanga Lumanu ndenge nini kokanga Mova Sakani ndenge nini kokanga Andre Kimbuta mutu tout ya FC sala ennemi ya peuple congolais. Congo ekozala libéré, Congo ekozala restauré, Congo ekozala ressuscité soki na tongo Kabila kangami mukolo wana étoile kolinga sanza ya Congo banda Congo e banda ndoki akufi. Mais si longtemps peuple congolais to kangi Kabila te to mata to kita, il faut to la vigilant total na bilongi to se masquer te tous à la côté les mains, tous à la vigilance, Satan méthodique. Cela veut dire totalement. Nandim arme mon côté dans le monde et l'équipe peuple. Arme mon côté dans le monde et l'équipe population. Donc biso to aller à makasi to za ngo peuple so to za uni to ko sila na batutu na seconde. To kondi matin mutmoka uti dans le néant. Lokola Kabila na bota ka YouTube à côté Congo clandestin eloko moko te après 3 ans a comme chef de l'état soko tuniye ba katange ba makiye ya za mwana Kabila aza mwana Laurent Désiré Kabila
asilisi bana Kabila na koboma bana Kabila musubaki na chance baponyoki bakima lelo bazongi na Kinshasa bakomosenga test ADN pour l'état des droits mais bato bazongi mateke Kabila longo ba preuve ngwana parce que bana wana pendant 18 ans moko ta ya na Congo to mona Francis Kaloma ko bonde la bango na Afrique ici à corrompre on ici jamais ande ko na bisote abomi bana ya musée ko boma criminel Kabila sanguinaire ya mwana bisika tozali yo congolais soko kuta ina Jeannette otikela etante Jeannette Ndoki Zoé Ndoki bozo kufa na Kinshasa parce que Kabila zaka na Zoé na Jeannette tazana bandeko na ebele oyo bazana ba boîte na ba ville ba tia ba tirk ba libanais nzone ya bango ba poison na ba tout chaque jour na kozanga koyeba bokenda na ba millions bazo boma ba congolais bisika tozali totelema na mona keloko mona réseaux sociaux na bandiko chité que moi Nazaria Soubert wazo kebisa sango ya bosolo na politique ah bon niveau les bangisenga danger nga bogista ko kebisa mona ya na ko kebisa mona ministre moko belge attention na sala na parti politique mona kota na Belgique ya ba mindele ne bazala ah est-ce que congolais moko na France ako kebisa mona ministre moko ya gouvernement ya Macron to ya Hollande to ya Sarkozy to les États-Unis. Voilà, c'est la folie. Moi, na Roubaix, ça la bon. Yo sango koki kobanga toza congolais. Il faut dénoncer Roubaix. Roubaix, comme on ça les missions pointer na Bruxelles, bazar. Quelle audace. Yo za Rwandais. Des pères et des mères oya Congo oya. Les loyers au Kébisa ba congolais bazo réclamer makamamboka na bango. Soyons réalistes. Tant qu'on est la posture de faiblesse, moi tout le besoin de sauter lobby et la balkanisation. Non, hein. Non, simbate. Sango il faut botter les ma faut dénoncer Roubaix. So ba kango ba kanga ba ko to tananu ke baina no ba kanga na Roubaix ba kanga na yo sango toni. Dans bisika to ali peuple congolais to ko céder d'intimidation te to komi na suka na Kabila. Mikole Pusani bato bazo kanisa ke Félix Tshisekedi lokola lobakata za humble c'est que aza so neni maza elombe ya mobali. Ada elombe ya mobali. Donc bon mon karaté makamazo sala awa. Fabien to ebi ke yoza mo petit mpuku souris yozo luka ba chayo kana IDPS. Ezali le longwanda akoma olekisa ba image na canal Kinya Jean-Pierre Bemba. Mais Jean-Pierre Bemba sali mabebele na Congo ayana ba ADF na lu ba bundana ba Rwandais ba Uganda ba Rwandais na Kisangani alia ba pigment azo wa mbongo wa mbudi ya dama. Mais Moukoni Ngwande ça analyse contre Jean-Pierre Bemba tribaliste. Donc biloko ba preuve ngwana ngoyoka ngwana zo parler pour la tribalisme boza maladi na mutu na bino IDPS abunda kitanga bundaki mutu mota lobeke IDPS baluba na ba marche tout bazo kanga ba secrétaire à IDPS bazo kanga ba combattant IDPS ba tumbi parti IDPS wala bazali baluba te quand bazui pouvoir économique sur les camps géopolitique. Lokola mungala moka za kuna Jean-Pierre Bemba utayi 10 ans na prison bobenga F bazali baboche wana ba pratique ba Kabila biso ba ocha bato ba mérité IDPS ali parti tribalité combat IDPS azo identifier ngo pona baluba pona ko silisa IDPS makasi po biso tout ebi banda kala balobake amuluba koza pouvoir na mboka ote toyebi ngo baloba ngo chaque jour ndenge muluba komi na pouvoir muluba zaki na mbango ka koza pouvoir te. Parce que combat IDPS doit identifier pour la baluba. De là que IDPS n'a pas commis le pouvoir, il va pour la stratégie baluba, c'est archi faux. IDPS est commis le pouvoir pour la stratégie baluba. IDPS est commis le pouvoir pour le peuple d'abord. Nakata IDPS va incarner qui espoir et la population nyos. Bino ba parti nous sous boye, faut tout ne s'inspirer ni ba travailler. Bino ba kenaki na ba rébellion aussi mamunduki. So ibembo belaki liboma kuna na CPZ pour ma Congo te. Yo zalaki na minduki obuna na Kabila au pouvoir biso to zalaki na minduki fa obuna na Kabila ola kisabiso ke minduki so to appuyer pour ça na parti moko ya congolais ke Kabila mais yo sala yango te j'ai accepté inacceptable papa et maman moi na ko mana ko boma peuple congolais fungola miso Keba Jean-Pierre Bemba, ennemi à Congolais. Keba Martin Fayulu, ennemi à Congolais. Keba Mozito, ennemi grand voleur à Congo. Tande Babomi Palou.
lelo nango ko yiko voter muta palu lelo nani élection pena bien za fiable za crédible mutake na ina voter muta palu to ba Bruno Chibala wana nana voter bango nana voter bango peuple congolais bisika tozali to soutenir président Félix Tshisekedi c'est notre président oyo abundi trop pona itumba oyo tozala sima na ye victoire toza nango si to gagner déjà première victoire kokoma na pouvoir siko toza na combat ya makasi ya gouvernance j'ai la foi naza na doute te pose ennemi eza ennemi ya foi naza na kondima ki aza vainqueur na 8 mois ya pamba na mois de juillet tokota mois d'août annoncé que gratuité enseignement ngingo église catholique etelemi na ndenge nyonso biso photo enveloppe poto za église catholique poto na bekole bela bilokuta église catholique mutatonga ba école ate ali ya l'état mutatonga yango bino tu naza papa na koza ate ya 2 poids 2 mesures bino tu bozwa ndenge moko ambongo akende boy aza Jacob akende boy lelo ambongo soni église catholique les a dispersé soni ambongo atalobi muto oyoka te mais ba cardinal Malula azali so balobi batutu bandili pona honnêteté mosengo toyebi na 3e voie batu ya mafia donc marato peuple congolais bisika tozali tozala vigilant toza kosenga na Katanga soki service à renseignement to bandi e bandi sikoyo mo bakokoso ezali bobimisa basoda na basite moko ya makasi ya Katanga na bacoin stratégique na baville na bacoin stratégique ebele botya basoda mpona koprotéger population ezo moni mutu bakatakatanga beti mutu masasi yo bebeta ye masasi eyateka otokotya na prison basambisi osala 10 ans te abeti mutu bobeti ye wana mboka ekende bien et il faut tokanga nyama wana aboma Floribert Chebeya John Numbi faut kokanga ye faut tokanga bango donc so tokangi bango te so tozala na kimia te tona tout intérêt okanga bango asala formation militaire mon côté azali simple électronicien ye nani John Numbi doit des soldats ya pamba ya mikolo so bazuye bakuna panza okoya wana carton chiffon ya pamba nenga zaza loko te alors nenga zo tikala ana ne bazo préparer na ba ferme na bango maka ba osala kuna to ebité est-ce que Kabila nenga za bonga koza na liberté no faut bakanga ye peuple congolais bisika to eto soutenir président Félix Tshisekedi c'est notre président toi on a tout intérêt à obundela makambo yaka finga ndengo lingi eza bien biso sito ndimadi yesu kutu bafinga ina ba forme et tout bapona barabas na place na yem tabik sibat abongola mai na bavinu ala musa batu bakufa mena mukolo ya problème na yeba baponi satan keye maître na biso Etienne Tshisekedi wa Mulumba batreta ye mutu aliboma na ponga bi bachaye ba faire na mukongo bafinga ina ba forme et tout mais message na ele le passa wana mutani mukimo ndima kieta eza biso to alia kota finga ndenge tu ya mona ngepa na ote nalia ke pa na ote na ote olia pe pa na ote mais komba o de ko kwesanga te ndengo finga nga na eba ke pesa nga makasi de yango to telema mais yo siko kota na minga nga pourquoi parce que nga na tala ka yote c'est monte que message na nge toucha ka yo message na nge toucha ka yo ngaza Tshisekedi ya makila naza Tshisekedi ya makila donc etumba oyo tolingi mboka fe bonga eza bitumba oyo soki toganye yango te totikela yango bana na biso baomona biso bandoki donc bisika tozali baninga baza kose préparer na bakomba na batake biso pe ba Tshisekedi IDPS bosangana bomoko fe luta ndeni ni yozalaka na IDPS na Kinshasa monegija bandeko na bino muso ba Tshisekedi mozo kanisa ndenge nini awa na poto bien sûr IDPS eza mais ba Tshisekedi ebele babujaka ebele bachaka poa quand président Félix azalaki te na moni na mukola suka ba bimisi mbongo ba pesa ba chaîne ya ba YouTube mais ba chaîne ya YouTube ana vaya tourner na Europe mutalobela ki azalaki te c'est nous toza ebele mais mukolo ya mbongo nazalaki place Cyprien Wechi yaki kozwa mbongo nazalaki place Mark Tabo yaki kozwa la yaza ndeko nanga mais biso ba kombata auto bunda
Oto bundaka pona IDPS. Biso tozwa kite. Muto réclama zate. Mais na mona ki fi moko akeko lela kuna bakakene ti na côté à présent Félix. Bato baye kaka lelo ko welisa ke mbongo lokoso. Mais biso to se on pona za combattant. Eza combat o mutatindi to na conviction. Donc toza na tout intérêt. Donc toza wa ebele muto za pena vraiment tatiseke des IDPS. Jamais ko négliger mutalbert Tshisekedi. Yo za IDPS, yo za Tshisekedi c'est bon mutu moko bana mamo tata moko. Boza ba mutu moko. Ndeni yo fomo na ngana IDPS na za important. Mutala Tshisekedi c'est important ya lokuta parce que tant présent Félix ayaki awa. Est-ce que population nyon surtout ya IDPS to ba Tshisekedi c'est na Kinshasa ba on bayaki non. Ezalaki ba o bazalaka na États-Unis, Canada, France, Belgique partout na diaspora. Nde basangana ki d'une manière ou d'une autre na Paris, na Belgique, na Angleterre, na Allemagne, na bisika tout po bayamba e. Ezalaki combat ezalaki te mais eza combat collectif. Eza combat individuel te que nga bogis nga boyo bogis nani. Yo za bogis oza plus que Prince Mubité, oza plus que Bruno Boulate, plus que Maître Donate, plus que Venanga Cyril te. Le plus que Jean-Robert Kambate, to Maman Lisette Mongendute, to Bajira Girate, donc oza ebele, oza IDPS na Kinshasa, il faut oza na souci à Tshisekedi pour baza ba veaka awa pour na etumba oyo. Wana eza message à liboso. Jamais ko ko fanda ba kinga nazaka ka mais prévenez battre so ba permet na président Félix, bazaka ba IDPS, hein? Batyo surtout batia pona bitumba bazaka bata IDPS non soki Tshisekedi bonito réduire kaza IDPS to kotisie mai neni Tshisekedi bazolo bele na ba empereur à Japon bazolo bele na mokili mobimba yo ngo réduire kaza IDPS so za IDPS eza pour la parti politique mais so kaza Tshisekedi c'est congolais la plateforme ya batunyo surtout alors ngaso naza bogis merci komoni Lisette Mongendu aza combattante munene omoni Francine Meta, omoni Pin Sibiata, omoni Mama Christine Pinda, omoni Papa Joseph Pinda, omoni Prince Nubi. Ah, baza ba combattant solo. Donc cela veut dire bango tout ba mérité, bango tout photo couronné bango. Omoni nani, ndekolanga nani, Léonard Kassanda, grand combattant. Donc soyons réalistes. Glodidia Sika, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata. Limba bope ko craquer makasi boyko. Mutoni ngisangana bopete. Saya mato. Nodasha ise madote. Ya mato baki na sala la kapomade. Pomade awatoza na sala la kayango pona kovimbisa bassin na nga pe poitrine na nga ekibo mwasi mobali ameka pe akangama. Tantine, esprise, on dit esquisse. Et bongo biso bato oyo bilogi ekoma biso lokola nsima ya gorille batashe epai nasalela nini. Ok, yo okosalela gel de bave d'escargot okoaplike yango seulement na elongi na yo pendant quelques jours batashe nyonso mpe ekosila yo. Merci mama. Eti oyo ezali crème awatoza au sel de la mer morte ezali mpona bato nyonso tu mwasi mobali ozala pembe to moyindo yango ekoajuste juste teinture na yo ezala milboron tirano cremeye na pomade awa toza papa olela nini yango mama na okason mobali na ngai ekoma lokola lisap. Ah bon? Mpona bino mibali bokosalela pomade awa toza homme aplike yango na kimobali na yo okosentir etolomo epui endurance ya kimobali mama akosenga pardon. Ah, mama lelo oyeba
Awatosa, nous sommes en France, précisément à Paris. Arrêt Marcadet 70, métro Marcadet ligne 4, code postal 75018. Pour tout contact, appelez Maman Nicole au plus 33 7 51 11 09 75. Ancienneté, les à Maman Nicole.